Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que ça veut dire que l'évolution est soutenue dans le groupe Seattle. Vous avez retrouvé. Si. Ça veut dire que vous avez retrouvé le mystère Seattle. Non, il y a un poto. Parce que vous bénéficiez de l'autre. Donc, on s'est retrouvé. Pourquoi? Parce que tu as un sponsor. Il est président de la année. Tu as un fort. Tu as un bimisation comme Mingi. Sur le mystère Seattle, tu as un point niveau. Ça va difficulté, dans le cas. Oui, mais il faut que tu aies des difficultés. Il faut que tu aies des difficultés. Tu as des difficultés. Il y a ma casse vraiment. Maman Olive, on a un message à Maman Olive. Maman Olive. Maman ya bane belé. Oza maman ya bane belé. Tala pe biso ba artiste comédien o toza pe na Luanda. So ki pe otindeli biso ticket, non? Bino nyonso nebo za kuna boya boy. Maman, toza na biso pre ya kuya na biso pe na to ye na biso. Ticket pour ça, ni bozonga bino kin? Hein? Bozonga kin to bomona ye to to ke to mona ye pe to moni to pesi pe bakana biso ndenge baninga wa. Non, est-ce que pe na musika banda za poto ke roza pe na promo pe obengi a aider yo? Je suis à ma casse dans le monde art. Il y a ko sakana te. Il y a ko sakana te, il y a ko sakana kutu te. Voire même tant to zala ina kin, kuna tant zala ina kin. Nzonzinge koko ya boy collègue moko za na numéro na yo mais producteur a to tuna ye. Est-ce que koko za na numéro moyindo? Mais na téléphone na ye numéro moyindo za. Mais zo bisa producteur na za na ngote, ma za na numéro. Moi makambu nini? Alors ils allaient na bato mususu bazaki place to sala ki réunion ba kene ko yebisa ye ke non bazo linga ba longola yo na groupe na yo. Ye na poto to longoli yete. Mais tant ye ki sasa nde to longola ye. Voilà. Alors et yaki ko arriver président lobi na biso ke non ba oyo nyonso ba ya ba kenda ki réunion biso na bango to sito kabwana. Tout le monde a bongisa te na mystère Seattle là. Moto ya bomeli na malgré la difficulté bike loza ki na poto rotinda ka $100 la place à $250. Non, to bongisa ndeni. D'abord tant président au moni oyoke loba ndengo na usani. Ko benga biso to ne oyaki wano vandi non. Réunion bo salaki ezalaki pona nini? Oli ko yoka biso te réunion bo salaki pona nini to expliquer yo que to salaki yango pona bonne marche ya groupe. Bon, président Oyaki, Toyeba, Oyeli biso nini, Oyena ide nini, makanisi nini yasika Oyo Yenango. On a qui n'a libo soto ngayara. Wana kutuba 3e ou 4e. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo twino sa nini. O eza chance transfert. Ni na piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, on a vu sur Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandalekechu. Merci d'abonner tout le monde à l'émission Nabiso Kati Nakati ya Congo Liziba au partout dans le monde entier et théâtre dans Nakati ya Angola toi qui est concert ya artiste Nabiso héritier Watanabe ya montré kozonga beauté sans que to les kanaba artiste Nabiso batikala a koluka vraiment ko sala musala ko tala vraiment loin dans ndenge zali et été moko na zuma ko ya ba artiste comédien c'est bino na ko lakisa bino ba o bazala na bazala te na babunga bazaka suna sente to ko solango a nakati ya émission Nabiso Kati na Congo Liziba TV. Merci na maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour babi FBT Misalandi FBT là partout dans le monde entier babi transfert d'argent et ça là vraiment kitoko nazana ye moko ya artiste na biso ya Kati ya mboka o ya sepeli sa biso vraiment na ba théâtre
oyi ba sepela nango na libana ya mboka na kombo ya Mugondo oyo tokosola ni apporter ba plus kati na ye to ma histoire na ye pour esepesa ba maman pe na ba yaya tuna ba ndeko nyonso oyo ba sepela na artiste Mugondo ofungola biso poto solango lisusu bien. Bonjour, bonsoir Mugondo. Bonjour, bonsoir. Ça va? Ah ouais, ça va par la grâce de Dieu. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Si, si. Yeah. Ah, você também está começando a aprender? Mukado. Yeah. Não, mukado. Não, Mukado. Yeah. Não, mukado. Ah ouais. Ok, plaisir ya mboyo, ça linga sur plaisir. Ya ko retrouver na kati ya Luanda awa na Angola, to va vraiment avant de faire l'émission, message ni opesa na bateau ba kotala yo awa siko na émission na biso kati. Message na opesa bango, je vous aime beaucoup. Na linga bino mingi ba fanatique ya Che Guevara mente ba mourir ya théâtre toza toujours. Mugondo mente l'homme de Santa l'ami de Che Guevara mente l'homme qui totalise 2000 ans l'ami des Zulu de New Jack autrement dit MP4 capitaine de l'équipe double revolver ba liakoba ba lembana poso archibishop avojov mokele mobimba donc tout ça donc message nanga vraiment ezali que kalaté beaucoup consommer vraiment nyoso foti nanga bientôt c'est des obima nango kalaté d'auto lamba ngopena. Voilà, artiste Mugondo. Tozana yo et ça allait bien ya kozo na kati ya Angola oyo. Avant ton émission na biso, linga toujours to fungola ngona prière. Est-ce que ça Mugondo e binzambe? Oh, na e binzambe bon na e binzambe te. So na e binzambe te. Oyo apesinga pema oyo. Pour lelo na longwa panaza na ya awa. Eza nani? Eza nzambe, sans nzambe ma otro. Yene mutapesa biso pema soki pa lingi na ye kopianga pema te ndenge na lalika wana na kolamuka susu te na kei yango to fungola nini émission na prière pour esala bien au fungola na prière. Ah nana pesa prière nga yo. Ah merci to prier. Éternel mon Dieu, na pesio merci, na zongisi lisusu matondi epai na yo nzambe, na tiki émission oyo na maboko na yo, na tiki ba cameraman na maboko na yo, na tiki journaliste na biso na maboko na yo, na mitiki penga moko na maboko na yo nzambe, émission oyo papa oyo nyonso ya akotala yango nzambe, epesa yo implice oyo nyonso pe akotala yango nzambe, abakisela biso lisusu oyo ekozanga likolo ya ba émission oyo. Nzambe kozonga na biso pe na tiki yango na maboko na yo papa tika ete loboko na yo ezala likolo na biso na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu na bondeli na kumisi kombo na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Merci Muito Seigneur obrigado. Jésus-Christ. Eza kati to sorana no kati ya artiste Mugondo. Ouais. Mana ebio na kombo Mugondo. Tu vas vrai nom ya Mugondo zana. Vrai nom ya Mugondo mente l'homme de Santa l'ami de Che Guevara mente ezali Bernardo Nzinga Akabo. Bon ya bon là Bernardo. Oui, c'est Bernard. Bernard. Donc ici c'est Bernardo. Tu peux donner ma solo ya Bernard alors tu vas moquer à Bernard ezaki ndenge via Bernard ezaki boni. Kokola nanga vraiment na koli na famille moko chrétienne. Maman nanga za maman régionnaire na église catholique. Bernardo a koli na abotami na Congo na Farage 23 na koli na Farage 23. Alors Bernardo avandi na Kasavubu pendant longtemps. Bernardo a moniqué na sali musala nanga na Congo, na sali théâtre na Congo, na bandi yango na église catholique, kolonga nanga na église catholique, nde na ye na monde ya cinéma, ya télévision. Ba petite sœur nanga ba moyindo ba ye kokutanga na art déjà na zalaka déjà. Alors Bernardo abandi na église catholique, kolonga na église catholique, aye na Swabala, kolonga na Swabala na ye usala groupe Kiras. Ah, toke ni malembe. Tozonga na mokia Bernardo, tozo la plus bon moi na yo.
na passé no ki na yo la vie de Bernard obi na quartier ni zaki wapi na Kasavubu oza 40e na famille naza 4e na famille Bernard za mwana waboti na ndako libala papa na maman si vie à Bernard c'était comment la vie parce que dans la réalité na bango tu vois babiso biketo botama boye tozala na vie boye Bernard vie na bango za kindenge non nga na botami na kati ya mibali grand frère na liboso c'est un pasteur il y a mibali en Europe il y a misatu azana Congo c'est Bruno Nzinga il y a liboso André Makengo aza disciple a wanabima il y a mibali Lidi Nzinga azana France Yamisatu Bruno Nzinga oyazali secrétaire coordonnateur ya groupe Kiras El Kin Yamine Ngamoko Che Guevara l'ami des Zoulous de Nouja contre Madi MP4 capitaine de l'équipe double revolver Balia Koba Balembana pour son archibishop Avojov 5e Nabiso Eza Arlette Nzinga petite sœur la Ninga Nasima Yepel Soaza en France donc après wana basi 10e Nabiso Mobali Gelor Nzinga Gelor Mogondo, hein? Bango bakuma ba Mogondo, Gelor Mogondo. Donc yazani na Congo. 11e nabiso c'est Carmel azana Soyo donc à Cabo. La vie de Bernard c'était comment? Bon moi nana. Bon moi na ya Bernardo azalaka vraiment mon boulot, nga vraiment na ka teti na banako yokate. Bernardo kokola na ye azalaki Kadhafi. Na banako teka saye, nazo teka mazout, nazo teka essence, nazo teka pétrole. J'étais vraiment et puis nazaki sous na cabine ya communication. Na banako teka ba saldu, na sala ba unité, nazo sala ba échange. Donc vinanga et lekeli bongo. Oui, lekeli bongo parce que bon moi c'était comment? Beaucoup na vie Montréal pas si. Non, en tout cas bon moi na ko na vie pas c'était pourquoi parce que mon père Azaki abana travailler azalaki enseignant à Longwe enseignant ayeko koma chef ya ba contrôleur nyonso na OTCZ ko longwa na ye OTCZ ayeko décider na botangisa pe société na sala pe na OTCZ te ayeko koma Kadhafi oyo lelo biso nyonso to sali musala oyo ye abana yeko sala alors to boko na biso pena na ba difficulté te pourquoi parce que ma mère aussi maman n'a pas azalaki femme commerçante donc en tout cas na souffrir te na vie ba réalité ni nikuta na mona bomona na yo bomona na nga ba réalité na kuta na ngai na tegeli maman na biso kuanga hein maman msazo lamba kuanga maman so soka zo kuanga na makasa nga nazo kangela ye kuanga na okanga kuanga siki kuanga ebeli na chesani na mutu na ye na ngoti na kwe ya sandoa nazo teka kuanga ya maman na nga ezaki na ba masa moko lisusu azalaki wana ba collègue musu bazalaki na bana koteka ba makayabu banini donc c'était comme ça soki ngata musu na ke classe leki na nga mwasi wala ndanga na poto soki ye a izongi nga kaka bongo tititi tant na yoko ma vraiment na âge moko yeko koma ke non na ko ça il a so maman musa te na oteka kuanga te et surtout tant na yeko ça c'est quoi au cinéma vraiment place pas maintenant masala cinéma to beta no vina no ya Bernard c'était comment réalité ya bon moi na bino ba moment oyo passa c'est ça qui ndenge te bana étape moko ba classe na yo Bernard zita ko tanga ba classe na nyonso oui nga tangi na télé de la gare à l'époque na tangi na télé de la gare ko longwa na télé de la gare na kena ki mwenza na epentemo na longwe na epentemo na zongi lisusu Kasavubu na yo tanga na Christ-Roi non na tangi na Matonge 6e nanga non 3e nanga 4e nanga Matonge 5e na ke Kimwenza 6e na yo tanga na Christ-Roi na EP7 Lisala na Christ-Roi sur Birmanie je crois à Sosa Birmanie alors kolongwa nanga wana mbala moko na ye na Itigombe na ye kosala électricité auto na ye kosuka na 5e humanité na électricité auto
tant que comme que non na mata 6e pour na présenter il y a quoi arriver que moi makambo yake belé na kokili na kokaki susute pourquoi parce que na komaki siko na posa ya mbongo tellement na sima mbongo na okende classe avec 1 million de Zaïre on a tangi les sous na matonge et na nini na movenda na movenda na abeloya na matis premier CO tant na matis premier CO na ya beloya deuxième na beloya troisième de na ke gombe na tangi na gombe ti 5e na ngai na 4 na 5e non na yeko zwa brevet na 5e na yeko zwa brevet ya électricité automobile nde fallait na continuer ce qu'on a que natana na sala na zo diplôme mais na mon quoi na zana brevet na nga donc je m'en fous diplôme yeah. Diplôme nante mais na ça déjà na brevet hein j'ai un brevet au ezaki il a qui saka kenon nte a passé na bande de l'école donc c'est ça quoi mususu après la réalité après on a net na ye Luanda toke to meki ba Europe simbi na ngote ndeto ya kozonga lisusu Congo tant de kozonga lisusu Congo ndeto ye ko sala siko pourquoi parce que eza ya makila na botami na ngopena ngaso kozokisi o mona pena moi makila moko ya pare bima wana donc voilà merci na abonné tout botala biso merci na Gisèle Tati maman Versace Motema Prince Jiplo Winner. Merci na papa Paul Fikipo, monter ma papa ya maman Nathalie Fikipo, na pesi bango bi FBT misalande toujours, bien na si ya molex aigle noir na pesi ombote bisiko za na musika ya mboka France olinga biso na pesi ombote mogondo siko isa biso obandaki théâtre ndengene. Bon, merci théâtre nga na bandiango nanu na dans le na bandi en église catholique nazaki dirigeant na église catholique dirigeant te que ya boy non dirigeant ya boy te mais nazaki dirigeant ya nini moko boy babenga ngo ba comme kiminga mekoya na kati église kolongwa na nga église catholique ermo bosoki tozana ba activité moko na église nazaki na groupe ya théâtre on a banayi ko kamba na église alors ko banda wana nde tangu na bandi ba art wana pena makasi yebo koma kina siatula longwe njil ayeka savu buto yokuta na siatula nde ko intégrer na ngambala moko na groupe soit bala de mystère Seattle ti lelo na ndenge na yako sala na vandi na siatula 28 ans siatula ke poto biso tikali na groupe ngana ba mon frère Dadi Dikambala que son âme repose en paix ba Lili Bebeto ba maman Makila Mabe milimo na bangwe pe na kimia. Pourquoi? Parce que baza ba collègue ba yeko kutanga mais tu travaillais na bango vraiment pendant longtemps nde tango ba master ba longwe to tikali kaka sa to la tango ye na tikele groupe na ye na longwe ne osala groupe Kiras na 28 ans no ça na siatola la qui pena bénéfice na kati o se retrouva na pasiatola na 28 ans on a vendu peme na siatola na bénéfice na nous na bénéfice na nous oui ezalaki kati na ye quoi oui ezalaki kati siatola nga na bénéfice yango. Pourquoi? Parce que tous les rôles oyo leka na ba chaîne tout ya TV o to banayi ko leka ngamu na bana répéter ba rôle nyonso ya siatola ya oyaga to nga chef o salengo ndeni na opeseka piste ye muko ko développer na ndenge na nga na opeseka ka orientation c'est tout. Alors Babylone on a payé yango et ça ranga pe sous dur et ça ranga makasi donc j'ai bénéficié beaucoup pembe na siatola. Bosco séparation za ki poane donc ya ki poto tout c'était quoi? Non, séparation et yaki pourquoi? Parce que Nathalie que ngamo ngam notikala na charge ya groupe wana
cabine nangana d'abord ekuyi pour na groupe wana mutuka nanga à part kutu mutuka nanu cabine nanu ekuyi nanu pour na groupe wana donc na yako mona que sona continuer na groupe oyo na yako bamba pantalon pourquoi parce que président za na poto azo yebisa bino ke ngana lekaka na ngana TVT na banotini la bino $100 bino moko bo bano wana na futa $250 par mois na RTVS 1 bino moko bo bano futa ka 150 ngana banotini la bino ka 100 wana siatula mystère siatula alors na yako tala ke non te biso batozo perdre et ya zane kuna do liane bambala donc groupe eza ya ye et puis photo ya munene to mami karawana na TV na coin ya TV photo ya munene pena bo mami ki ya mystère siatul alors bato musu pa comment tie bisai ke na tanga ye po avant kutu wana tanga ye poto totali ke na comment président za na poto tini la rapsona no sambi samo to zobunda na wa pesa $250 c'est beaucoup et puis aye ni sponsor a zongi lisusu donc non tanga ye nazwaki likanisi ya kovanda na ba collègue mususu na ba petit mususu ke non il faut toyeba le quoi président ye toyeba ayeli biso nini aye na ide nini aye na makambo nini alors izalaki na bato mususu bazaki place to salaki réunion ba kenai ko yebisa ye ke non bazolinga balongola yo na groupe na yo ye na poto to longoli yete metango ye ki sasa nde to longola ye voilà. Alors, il y a qui arrivé, président lobi na biso que non, ba oyo nyonso ba ya ba kenda ki réunion biso na bango to sito kabwana. Donc le kola to zala ki na réunion na donc to zapena na groupe na yete. Alors c'est pour cela mon que na télé mita nga na bimi, il y avait quelques gens oyo balanda ki to kenda une affaire de 13 ou 14 personnes. Il y a qui a tourné 2 épisodes. Le col en a qui acteur principal dans 2 épisodes où on a moyen et les cas exacté. Il y a qui arrivé que non, il faut pas ça la émission. Pendant qu'on l'a dit ça que non, il y avait de départ. C'est pour cela parce que la émission que non bah oyo journaliste toni que non bon bah mususu na bah oyo yo talaga bah o baza awa bah o baza te se que to zana bangote. C'est pour cela que tout le monde qui est là, tout le monde qui est là. Tout le monde qui est là, mystère siatula, muto ya boumeli na malgré la difficulté que nous avons na porte routine à $100 la place à $250. Non, tout le monde d'abord tant le président au moni au yoke lo kande wana usani. Ko benga biso to ne o yaki wana vandi non. Réunion bosalaki ezalaki pona nini olingo yoka biso te réunion bosalaki pona nini to expliquer yo que to salaki yango pona bonne marche ya groupe bon président oyaki toyeba oyeli biso nini oyena ide nini makanisi nini ya sika oyo oyena ngo wana kina liboso tanga yaka wana kutu ba 3e ou 4e pour kina liboso ayena faire ngulu 2e kina ye aye normal na matanga je crois ya Lili Bebeto. 3e mikili na ye ki na ye aye ya si je me trompe pas celui qui est mort ya mutumo ga boye bien ya yika visite na ye moko boye ya alors na visite on ya ngoto propose to sala ki réunion wana po to ye basiko bo président yeli biso parce que ça veut dire que évolution za ki soutenir na groupe siatula bon ça retrouver te si ça veut dire que vraiment que se retrouver y mon mystère siatula non il y a ça na poto parce que bon bénéficier na logo to se retrouver te pourquoi parce que to za na sponsor te il président ça ne pas ça là pas fort te to bimisa siko mingi so mystère siatula ça là va pour niveau ozomona donc en tout cas na koka ki soutenir na koka ki soutenir senga yika ke non na Kinanga. Nandenge na kenda kinanga, nandenge groupe qui rase ya kubotama, nandenge to évoluer ki, nandenge pe na nandenge na saliba makamlanga, nandenge pe na ye Luanda, nandenge pe na ye osala sous groupe na Luanda, nandenge pe oyo na tindele ye pe ba image na tindele ba. Donc asa président nanga, c'est lui oyo a façonnanga a monisanga ba mboka mususu peut-être o na kanangi pe ko monate. Donc grâce na ye na monaki yango grâce na ye na koti na bisika mususu ona kanaka ko kota pété
na grâce na ndo côté bisika comme so ko kana ko côté relation ni botika na est-ce que pe na musika banda za poto ke roza pe na promo pe obengi a aider yo ngapena en vrai dire vraiment ko benga ne ba benga ko ba aider nazana ngape muta passe na lela kananga mais na kokakate eza petite nangati na kokakate ata yimu kazana idée te ke mogondo na tindelo te lo je ne sais pas peut-être tam so zana idée wana na sali yango te mais so kazana idée wana na ko sepela nango vraiment eza idée bien ouais mais nazana même moral na so la kana ye même na Facebook même na WhatsApp même na ba nini donc voilà, d'ailleurs, pas bien, na tiré bien en France, d'ailleurs, l'anniversaire, dans le mariage à Duce Kapanga, c'est tout là. Merci d'abonner tout au Rwanda aussi qu'on a à Congo, Liziba TV, au Lingra, émission Abisso, vraiment tous un artiste Mogondo Ebissa Bisso, au salut succès et belé. Au salut presque Banzonzi, au bouger. Biscani Mogondo vraiment bien qui n'a zonzi. Bon, presque Banzonzi, nous c'est Salanga Kapo, Nazana Nzonzi, Mogote o na sala, et le cas inaperçu. Non. Tous les Nzonzing, Oyo Mogondo a participé na Banzonzing Nyoso, Sala. Na bandina bon, et belé balobela pe ba masolo ngo vraiment ba kamsanga. Pour Nzonzing avant Nzonzing et ya biso to banana ko teka na poto groupe salon na groupe sobala. To bana ko teka na poto. To teki na Allemagne. Ba biloko no to bana osana na TV et bana ko ke ne pas refin ko ina Monique Production que son âme repose en paix. Et que pas refin ko yi a tekili ba Diego musique banani nenge zala kaka quoi. Mais donc même combien outi poto yango nde muté et sala ke lelo oyo ba producteur mosusu tel que ba Titi Kalou ba Major Bisadidi ba JD de Fer ba Damien Di Monekene ba Alpha Bokoli basé belé lelo Titi Kalou oui lelo ba mona check varamente papa banda ko benganga na ba tournage na ba donc grâce ya ba combien outi poto wana nde après combien outi poto nde na banzonzing nde to ko mona Moscovitch to yeko zwa lifelo mundele to yeko zwa Abidi Pouvoir to yeko zwa ba Mansanga. Donc na leka na eloko moko te o na sala eleka inaperçu donc nyonso isimba. C'est pour vous dire yango mona na loba ke no naza archibishop naza avojov naza l'homme de Santa l'ami de Che Guevara Mente hein mon Che Guevara Mente mon ami Sam Chintu, je te salue aussi en passant. Donc, tant que tu Che Guevara Mente l'ami des Zoulous et des Nujak, donc c'est Sam Chintu. Donc, Misala Nanga et Pesambuma, et Nalega inapercité et Pesambuma Oyo, Lelo Naza. Oh, Lelo Zamelwa, carrière en Koufi. Parce qu'il y a un sous mon gono na katia santé, il est na katia Angola, ou peut-être au ça sous film ou na katia Angola ils ont évolué penzate par rapport à ndoronabiso ya kini ba évoluer tant on sur le YouTube et kota tout ba comment na katia réseaux sociaux internet tebité mongondo est-ce que na habité ça évolue d'abord comment na katia Angola pe lo ni ne même mongondo aya ko va na katia Angola carrière soit disons carrière ah mais non, carrière est koufarate, carrière est koufite. Je suis toujours en forme. Et j'ai fait des films. Bientôt, beaucoup de monde a baché. Même si au côté na Africa Cinéma Pro, beaucoup de monde a biloko mususu déjà pièces wana déjà ils ont les gars déjà en Africa Cinéma Pro. Et les gars déjà kuna nyoso foti na nga, les gars déjà kuna donc en Africa Cinéma Pro. Mais pour la vente, nous n'avons pas vente. De deux, bientôt, on a déjà Mogondo TV pour déjà essayer de faire maintenant nous est commis opérationnel. Et comme opérationnel, si Dieu le veut, peut-être dans 5e ou 6e mois, chaîne YouTube, il y a Che Guevara Mente, Mogondo TV. Et comment déjà opérationnel.
Bon, Mogondo na Luanda nanu, Mogondo aza 50% congolais, 50% angolais. Mon papa aza angolais, ma mère aza congolaise. Na botami na Congo, na koli na Congo. Et senga kiki lokola ba producteur pour le moment na Congo ba yaka susute ba production et ça la makali susute to banaye ko vivre na ba caché oyo ba producteur ba banaye ko pia biso lokola ezalaka lisusu te na yaki koteka mutuka nanga na yeko préférer que non nazo invitation na ya Luanda na ye Luanda na yaki pe Luanda te que non pona vanda na yaki Luanda pona sala ba makambo moko boye après soki na silisi yango soki sengi na zonga Congo na zongi Congo soki sengi na mataboy na matiboy donc c'est un peu ça donc à part Wana, j'avais bon vas-y, non. Wana ezamaka mususu c'est les cas déjà. Mais les gars, moi que les lots Mogondo peut-être se retrouver sur la carte à Luanda parce que la comédie bonne Luanda la visibilité koufibine ko visibilité koufo na sens ni ngana les gars non ndena za on les gars déjà na TV mogo ya TV mogo privé ya aw na les gars na TV privé ya Angola TV privé chaîne nationalité mais chaîne privée ndenge ba antenne a ezali ndenge ba radio ezali ndenge ba digital ezali ndenge ba RTVS ezali point beaucoup de besoin en kinité au continuer carrière na kozonga king na que ne continuer carrière nanga na ba producteur ni le faire à YouTube côté tout le monde si affaire à YouTube côté na banana belle vie TV a évolué kitoko tout le monde SB peut évoluer kitoko ba chaîne est bien belé est-ce que tu vois pas que ba les que bino bozaki que bo travailler là ba on peut ensemble ou ça vraiment belé ba comme ko ba s'intégrer ma casse na micho sur tali belle vie TV tali SB aussi la bisalo les ba ko évoluer kitoko pourquoi pas vous kozonga ça ta bozonga na bino ki bozonga bo que travailler pour parce que comme on a champion na page Facebook na ngado yango ba kenda pi bazonga na ngolé loko ezate ba fan ba ko réclamer ba talent ezali mais beaucoup travailler d'abord nous saluer notre président de la République Fachi Beton Fachi Beton ya mama Denise Niaki ya bino yangoyo tozala ba ingraté na saluer les sous son excellence honorable sénateur à vie président honoraire Raïs Kabangi Motema ya mama Olive Lembi tout justement merci vraiment maman Olive Lembe na yebité au mona kaka bango bato bazana na kini to otalaka pe na biso bato tozalaka libanda ya mboka maman soki to longwa pe na kuna to ya na biso koto pourquoi parce que kuna pe na maatro to mona lokola bo sundola ba artiste comédien mingi batalaka kaka ba musicien biso te biso pe ndenge tozabwe tolongolaka pe bato basusite mais maman ni maman qui veut artiste trop net na kin be artiste maman ni maman oli vazo qui pe na ba artiste ba poto bazoya to biti na kana bione na Luanda il faut que kasi maman Olive pe ngana zo pesa message na maman Olive mama ya bane belé oza mama ya bane belé tala pe biso ba artiste comédien o to zape na Luanda soki pe otindeli biso ticket non bino nyonso nebo za kuna boya boy mama toza na biso prêt ya koya na biso pe na to ye na biso ticket pour ça ni bozonga bino kin bozonga kin to bomona ye to to ke to mona ye pe to moni to pesi pe bakana biso ndenge ba ninga wana ba pesa bakana bango bon c'est que moko na ça ba difficulté na mboka. Oui, mais il faut que nous ayons des difficultés. Il y a ma casse vraiment
Pourquoi? Parce que on a nous tous à paya. Tous à paya. Malgré bayebi que non moi 50-50 mais tellement na botami na Congo na koli na Congo je suis langa. Naza langa. Donc tous ça biloko moko awa langa za biloko moko boye donc lokola mbala babenga ngo batata langa e batata ale biso siko tellement kande leki mingi langa e batata le biso pito koma kuzongisela bango shungu e lambula. Donc langa batata shungu lambula donc boko sangisa batata na lambula oulié. Mais nga na senga na mamo livre soki batindeli biso pena balobi na biso ke obozonga na bino tozonga mais na kozonga teke no pona ya na nga fo ba producteur pena bazonga c'est ba producteur bazongeli na bango pena makamba théâtre zongi na ngo pena bien na ebi ke caché na ngeza déjà ba 500 balles na 500 dollars na ngai mais lele comment passe lele comment romona si la bisalu petite sœur na nga Belleville ba bengi ba collègue ba nini moins 20 dollars, moins 50 dollars, moins 10 dollars, moins 30 dollars, moins nini. C'est bon, bon, faut bien. Na lobby kaka, na lobby nanga teko no, nga na lobby nanga. Na lobby teke ba pierre bango ba 10 dollars, na supposé. OK. Vous comprenez? Ce qui ba Belleville, ba si la ba pièce kata ba 200 dollars, ba 300 dollars et ils allaient bien. Donc la bango ba s'imposer. Ils allaient bien. Bravo. Bravo. Bokende liboso. Mais bosala yango na ndenge ya koteriti. Kete côté moko kaka. Te côté te bozala pena naître. Kotoyo mutu nyonso artiste nyonso aza artiste. Comédien nyonso aza comédien. Alors, bon mema yango pe na ba esprit ya jalousie te. C'est bon mema on a esprit ya jalousie. Oyo biso to tika kuna bozala na onka ti lelo mawatro. Donc moi pe to kende liboso e zalate. Jalousie za makasi na monde art. Ya ko sakana te. Ya ko sakana kutu te. Voire même tant to zala ina kinu, kuna tant to zala ina kinu. Nzonzinge koko ya boy collègue moko za na numéro na yo mais producteur ato tout na ye est-ce que koko za na numéro moyindo mais na téléphone na ye numéro moyindo eza mais azo bisa producteur na za na ngote maza na numéro moyindo akuta na producteur mais nous to tourner film na look numéro na yo vraiment na toni intel ayebi singa za na numéro na yo te moyindo na za na ngo voilà ce qui est faux na Congo. Donc d'abord nous les Congolais, il faut to longola kananu ki motema mabe. Omoni Congo wana lelo po ebonga, donc il faut ki motema mabe elongwa. Ce qui to longolika ki motema mabe Congo etombwami. Po ennemi ya Congolais nanu aza giye moko Congolais, même na kati ya mboka, même libanda mboka. To kende wapi? Yo Congolais zo linga yo ozo yina ndeko no Congo. Omoni lelo oyo ba Sénégalais. Ba Sénégalais. So omoni Sénégalais na magasin. Okene na ojaina ba magasin ba Séné wana nyo somona wana ba Séné mususu ba ya ayene ne loko tazane loko te. Mais aya aga katala ne ba teka oteka ba café tuba. Lobi omona komi na magasin na Prenda. Akomi na magasin na Mayanga, akomi na magasin na Mutamba. Donc c'est comme ça. Pourquoi pas nous les Congolais? Et ça passe. Nga vraiment, en vrai dire, on a baya pena Congo pour nous qui à ma vie. Et surtout nous les artistes et comédiens. Toi na bolingote. Oyo wana soka zui azomona ba oyo wana bazana ngote bazana kwa ba papier mouchoir ou ba guadanape. Non. Faut tika ke loko wana lelo ba comédien ya ba net ba tuneza wana to mona awawa batamola na ba car moko so mais vanda na TV tala be biloko ba so le gopio na kanda mais lelo ce sont des blagueurs, ce sont des patrons.
Ce sont des patrons. Au tal avant qu'on a baki lamba, monsieur Padana vilo, monsieur salami sika, monsieur Geneta. Mais pour la nini bisoté. Et comment Kamoko boye, non, botala kanté. Et puis le loba na ba obi malelo bo lukila ba ba problème yango no moni bozo simba ba kisi avant. Yango bazo simba ba kisi avant pour anini pour ya kolega kaka mira esa aya kolega mogondo aya kolega edzoka aya kolega moyindo aya kolega étoile non. C'est la tana yo. Mingi mino baté bozo na kati ya Luanda ou peut-être ba bike ba vina mino ko yimwa ndenge parce que ba botamboli mabe ba côté ya basi ba sale ba kindumba côté mibali pe sale ba bêtise trop bisimba simba bongo na ki kuna oya sale kindumba tena kuna na kini bango nyonso batika na kini ba no sala kindumba te c'est kindumba ya makasi na ah oh oya mibali bango na bango kuna balingana bate oh ba pede Ngana Che Guevara mente la mis désolé de nous contre Madi MP4 capitaine de l'équipe double revolver et puis bango nyonso tout bazawana ngana bandengo na liboso na bango na bandi ar liboso na bango et puis ba yesi mananga na mona ne bazoya nazo mona pe ne bazoko bon nzambe mo ba c'est-à-dire que mabe pesa makasi na ar kindumba ezali qui les bien les nyonso sans exception nyonso oui pe ba fi ba les bien na théâtre na yebi bango te mais bazali mais na yebi bango te mais na mona bango mais na yebi bango te mais na mona bango kindumba ezali penza na mona bango na yebi bango pe na mona bango autant bazoya nga na mona bango nyonso ne bazoya na monde nzonzingi bango nyonso omoni lelo bango nyonso basali basala ba kombo lelo na basala na ba basali ba kombo na sima na biso bango nyonso na mona bango ne bazoya ba mususu kutu bazoya ah viens faut na tourner ka pembe na zo na tourner pembe na ona ebike na obima effectivement peso ka tourner na Che Guevara obima ba ko yebo pe rapide ngana tourner pembe na nani po ba yebanga na tourner pembe na mutu te po ba yebanga muninga ya mogondo zana na théâtre masa uzaoza ane mingi muninga uzaoza ane nani ngana daina muninga tena daina na ba petit leti banani na daina ba petit puis petit on peut azala ne susta kufa na c'est dadi di kambala akabo c'était vraiment mon frère de longue date mais c'est mon petit frère sangoni sara ende sangwaliwana Sangaliwa dadi écoutanga na Luanda donc nazala vraiment choqué na bana okende cop mais na zonga journée wana na coopérative na banda ko lela ba yaba en tout cas ba consolanga na ndenge moko j'étais vraiment inconsolable ba ya ko tika na parler sikoyo mingi bino za pembina artiste ako kufa to likamwe na ki bino na Luanda boko ya raté pona nini mais mingi ya libanda mo oti poto ba yi ba keti ah oui wana za ndenge mususu biso na Luanda awa ko bima pesa na facile ya na facile poso na document na bima na yo oui ah ben oui mususu poso na document mais ta et permettre à propos ya makambo yo sala ende bozana kati ya Luanda bozo déjà appel moko euti ne oto tanga vraiment mo livre mingi na mono tangi to appel me euti libanda baza % na bino pe ba artiste ya Luanda boya boleka daba benga bino pe nanu te mais soki ba ne to za boto na ba document zali so ba bengi to bima pe na to ye ponga bana na la après so ka producteur moko bimi que non ah banzonzingi pene zongi na normal na ye pona kina souffra na ngapete zongi na normal ne ba to bimi be se ba penser sur na mogondo je na yo est-ce que na ari na ni na ndinga kilelo ko pesa sus bongo na sana kikala ngana zaka na kilelo ti to zaka na kilelo héritier Watanabe héritier en tout cas vraiment félicitations Alvalade
kasi Alvalade penese et sans akit et dans quel Alvalade né Atlantico ah ouais Atlantico héritier Watanabe Atlantico et sans et refoulé mais conseil na opesa yo étant que grand frère na yo conseil na opia vraiment yokaka nde mingi yokaka mingi loba muke et au servir yo lisusu kolanda na yo te ko balobi te donc makamba côté pena polémique en tout cas tabat bazo ko loba yo ko kipe bango te zala lokola de la forêt ata bazo loba ndenge na ligarata loba donc yo salo susu bien makasi pena mais félicitations bravo merci Mogondo qui est rejeté vers la fin émission. Combien de temps en carrière à art? Combien de temps en carrière à art? Donc dans Minito non que les gens ont 32 ans déjà, 32 ans en carrière. Mogondo combien d'enfants? Nous avons 3 enfants. Vous avez un Luanda to Libanda? Non, bazana kin, nazana Veni Mogondo, nazana Mira Mogondo, Mira Kutina Mogondo, Noya Mira Esa, nazana Baudry Mogondo, donc Mibale, moi c'est moko. Dès tout le monde a chef un commentaire na chef photo na page, bah ça veut que kuna ba ko souffrir pe na katamboka. Ko souffrir net na sens nini bamona nga na babar te na kene beta matolo ndenge ba mususu ba kene beta ka ba matolo bamona nga te na ba ni na kene kolela ba na ba bureau ba na kene kolela ba prêtre non nga souffrir na nga te na nga leze na nga leze na zwara moi lipananga na zwara moi damas nanga donc mais pour s'en sortir vraiment ne tozo senga kaka ba aide na bateau basunga biso po ata na mbongo ngunde ni foka ba sunga ngaka ba héritier kuti bazana lar bazo sunga bango ba wera bazana lar me ba didiki nwani bazo sunga bango ba grève futila bazo sunga bango bongo biso bato tozaka na oya mukiena basunga biso te point faut pas sunga biso faut pas sunga biso mais na koleka na ngate ko no TV bona ba bo te non est-ce que le message européen c'est na Seattle là ex-patron message na opesa na président nanga ex-té président nanga message na opesa na président mon président président Seattle zonga pena lisusu kin zongisa mouvement pourtant musu pe biso tokoya tokozonga na biso kaka mais ata na zongi ndako nanga na lupango nanga na kubuka ngote ko na kuisa ngo pona keneka kuna definitif na mwana soka koli abima khalibanda ke luka ndako ya ye asali foyer na ye bano sala pe bana na ye donc netinga tellement na sina kolaki esengeka ke non na kenezwa ndaka kufutela na kena ndaka kufutela tina futela na ye kosomba lupango ya ngono moni kiras El Luanda et Botami Sikona Luanda. Donc c'est ça quoi. Merci. Au la caméra na biso, biso ezana bando bani art oyo, ezana artiste et actrice nini oyo Ashoka Mogondo. Nathalie pena caméra na biso ya linga nazana na acteur moko te ou actrice moko te ou Ashoka nga. Nazala na bango même morale, même diapason. Donc très kitoko, donc très à l'aise. Donc tout na mutu ta biso ke no wana za mutu ta loba na ngabo jamais. Si on a ba tout obola nous ko na ngata émission e ba retrouver sur Mogondo na émission na biso kati ba ko se déranger ba ko lela il faut ba sala nini il faut quoi ba retrouver sur Mogondo na scène bato nyonso bokota l'émission bafane tout ya émission oyo ou bafane tout ya Mogondo mente l'homme de Santa Lami de Che Guevara mente nga naza na nga na Luanda nazo travailler bientôt bokozwa filme na bino nyonso foti na nga eza mama na filme mama na image kitoko makambo to eza bien donc mingi
mingi bo s'abonner na Africa Cinema Pro nde bokomona makamnyo surtout na kati bientôt Mugondo TV ezo comme opérationnel donc biloko nyonso peut-être bobana kozwango na Mugondo TV. Merci d'avoir abonné tout ya biso ya Congo Liziba TV. Merci na artiste Mugondo pour to yamio sur le plateau malgré to andona émission na reta to ta la plan l'état na SKP to retourner ba ko signaler biso déjà merci na espace au PC biso ya kozoyo te so ba kozo ndenge ni numéro de téléphone za po benga Mugondo. Ah oui, numéro de téléphone ya Mugondo Mentezali 00 244 945 00 244 945 19 56 56 63. Bandela 00 244 945 19 56 63. Numéro na soko bengi okozwa Mugondo Mente l'homme de central ami de Che Guevara Mente. WhatsApp ya Mugondo peka yangwana, Facebook na yangwana, page nanga ya nini ya Facebook. Ya yangwana donc nyonso tu bokozula kaka na wana donc kitoko mbote mingi na Arlette Nzinga, petite sœur propre ya Mugondo Mente. Mbote lisusu na Lidi Nzinga, mbote na Brino Nzinga, mon secrétaire. Mbote na Gelor Zinga, mbote na Nelly Nseka na Paris, mbote na Dani Makondolo de Bundes. mbote na Dani Mbala 1000 jours 1000 elamba motema ya Bibi Mafuta na Lyon. Na Lyon mbote mingi na Zikondilu. Mbote mingi lisusu na baninga nyonso oyo ya groupe Kiras chef nanga B13 Mbulu le grand ninja vice-président nga Amarula Mavinga mbote mingi na Gaël King mbote mingi na Dadi Milangi donc mbote mingi na Mama Hortense Nzambe ya maneti na Kikolo. Donc Maman Hortense ya yo yango yo mbote mingi na Abdallah Lifoli mbote mingi lisusu na Mado Kendewa mbote mingi lisusu na Freddy pas Freddy ya yo yango yo kitokos. Merci na biso nyonso tolanda biso na Congo Liziba TV. Merci na tout au talaka biso, merci na ba artiste tout au pesa biso confiance ya koleka na plateau na biso. Bientôt de retour na Leke TV, ba production na biso Roya Oroboaka. Bon continuer toujours to la bible nyonso to lukato zo bazo benga biso trop batu na biso ba comédien to zo oza en attente to kozwaye to ko pesa o ndito pesa kaka opportunité na moto nyonso aleka na kati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV. Merci na bino tout bozo kolanda biso siko awa bo partager émission oyo pour comprendre que les autres là moi mbilinga na kati ya loin de beti biso mais il y a pas de choix faut ça là toujours boulot nga été les questions na bino moi na ba mama ma linga bino mingi parce que linga nga petro Robaxanani. Congo, bon s'abonner mingi massivement, s'abonner mingi massivement na Congo Liziba TV. Donc awa l'émission ya bien. Gabin Tokodi, Gabin Tokodi ya ba Gabin s'abonner vraiment massivement na Congo Liziba TV. Awa nde esika masole vandaka. Awa nde esika bartiste ba vandaka. Awa nde esika makamunyo c'est ça. Et ça la makana Congo Liziba TV. S'abonner massivement. Terry. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.